Bino News, vous avez Stéphanie Larose, on a la Rose Show, bienvenue encore dans la Rose Show, les belles dames, vous allez bienvenue. Le long a collègue Sabino coiffé, on a achevé, ou nous avons ceux qui n'ont pas les belles dames, oui. Est-ce que ça brésilien? Est-ce que ça s'occupe chinois, s'occupe non, c'est brésilien, donc ils allaient synthétique, oyo, batina qui na Congo, comme nango gold synthétique et uta Congo na chango donc comme nango na gold donc batina qui na Congo les belles dames et vraiment synthétique mais encore kitoko donc pète loko la brésilien on dit même pas qu'ils allaient synthétique donc somme ta tuninga pe na kosi mutu keza brésilienne mtonzima kezali kinky mtonzima na baki oh is nice but eza ngote ela na ngoka suki ya synthétique uta na Congo na sali kaka paki moko batindira kingango et pas de konanga na bino pourquoi pas ça la vidéo parce que le côté synthétique ya Congo za kitoko za kapé pete puis za zo ngenga na miss mais au chango même pas ou le moment na chango ulité mais ils ont ngenga déjà ya moko le bedam ezali vraiment kitoko na sali yango chapeau parce que le ko ezali suki uti Congo et ou mela kapé ba synthétique ya Congo beba kanoki et on a bien qui non ça dans chapeau comme oui que nga les belles dames na chapeau banana bota na yebisa bino que loko na comment kolinga loko la chapeau ezala kanté les belles dames parce que na cause na suki na maboko na se et tant nazo bimaka ka bo paf na ti chapeau na nga elongi changer na bimi na kei d'abord parce que na kokalanga pasité na kokapasité on a comment na commissaire na ba chapeau na ngai ngamoko ou bien na bendis na nga ba poni tsonga moko na ngana nga te ke o bakanga nga suki mutu et ça la passe so moni nga mona kanga na planta kara et na sala ba suki ba ndenge misura parce que na koka capacité donc on a sala na nga chapeau bo na za à l'aise et le rendez-vous moko edinga ka boutique na tsena mutu na bimi na kei donc na koloba mingi te les belles dames na kotika bino moko bola na ndenge na sali chapeau oyo merci. Ok, les belles dames, ceux qui n'ont pas go dans Oyo et où ta Congo, pendant on a chassé, dans le longo, on a chassé pour mon ending ezali, eza curly. Donc, atini lek on a Congo, non, on a peut bien la caméra, de mon on a ligne en makasi. Donc, il y a un boy, et là, il y a 3 na 4, 1, 2, 3. Donc, non, ça la chapeau nango. Pour la synthétique à Congo, il y a bien qui est la synthétique n'a pas sur la poteau. Donc, ça dans le chapeau, pour mon dengue et kozala. Belle dame, c'est que ceux qui ont cousine nanga mutapisa kingai donc parce que ceux qui ont à Congo ils ont muki na kati ya paquet donc yango na bakisi oyo oya kiangi oyo na ngo kaka mi bala boule o mi balé déjà na chimoko awa sorry parce que caméra nanga e kata baki batterie silaki de fallait la charger on a bien continuer bon on na sala ngo donc na chela no oyo on a bi kombo kiangi ote non tout nae ce que ça qui combo ni so pour se peler nango mais au baté car on a yuki abaki za ki 7 pounds mais na bi combo nango te dans tous les combos non ce qui est pas bien haut donc eza boé mais cousé boé oya Congo eza milai ce que j'ai dans ça que oya Congo e kozali boso e kozali na sima eza boé donc yango non ça non ba ça net OK pour na e matatati awa pour oya Congo e koka donc to continuer sikoyo. Bienvenue sur la Rose Show, les belles dames, Stéphanie Larose, c'est ta cause, c'est Bella TV, Oh,
dames, ce qu'on a ici au amikuse, au cousine n'a pas nga Ivinis, merci. Donc et denga quand même et lenga katika sa mutu de bozo monana, ce qu'on au ya Congo, toko chango pona liboso. Merci beaucoup. Donc, on continue. Ce qu'on est comme les bossos, les belles dames, il faut au serrer pour na ebima bien. Pour les bossos, il faut tonda. Pour na perruque dans ebima kitoko. Vous voyez déjà que nous avons la perruque les belles dames. Donc, plantes où elles bien parce que ils ont ngenga. N'a même pas ma fouta, mais déjà ils ont ngenga. Comme on n'a pas que ils ont ngenga. Et les qui on a tient ciment. Donc, la synthétique à Congo. Ils ont bien ma casse à s'épelle non mais total ce que c'est une kokoma on a besoin de dans tonga kaka boule donc eloko eleki bolingo eza tenga la sengi bolingo soki bolingo eza yokosala moninga mabete olobila nzela bolingo nyonso ekopesa melangai ebuki bakomande manyoso nasengi bolingo nalinga yo koleka nyonso yo namba wana nazala mosusu te nalingaka lokola yo nalinga moninga nanga lokola namilingaka sokozolinga moninga kosale mabe tokoboma te okoyiba te yokokosa te yokotonga te sengi bolingo yango nde mutu yalanga bolingo 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 koki komboyelanga nyonso kasi bolingo te pona bolingo nzambe otikaki kita bokonzo kitila se jimi okufa pona nga mabaki yani akulusu mokonga na mopandi makila tangi yawaleli eli la basabatani maipena aleli yawe pesanga bolingo. Les belles dames dans leur sabino awa les dessous de bozomona na chapeau o eloko o est important ezake o bomba place o malamu pona basina na e mona na tinde bomona bombi bongo et liboso na nga yango yo sima yango yo donc on a normé qu'on a mutu bomona ndenge ekosala na nde na okata yango liboso po liboso bomona ndenge pe ekokoma donc boye déjà esili ngamoko nazokoka te nazosala nyonso nalinga baninga bato nyonso nazokoka te mokili etondi mabe yawe pesanga bolingo les belles dames bomoni ceux qui sont na kati parce que ba oyo ncheke zaki mekuse yango bomoni ki na kati oyo ezaki likolo oyo milai pona ekoma na se donc oyo se oyo monana po couper monana po oyo likolo ezaki milai sala salite yango nde na kati yango pona sala yango coupe donc ezaki na sima eza mikuse oyo apo oyo landi et liboso to sala yango French. Madame, bon, ce qu'on a comme liboso ana bendi oyo donc tant suki kwei o bendi ka place o maki na suki place maki kuna suki suki o ko benda ndi mo na bendi wana tant na bendi na chaki yango élastique o suki pona mona tant na ko kata après on ande na ko ya ko kata
soki nazangi bolingo nazangi nyonso pokola bolingo ezali yo nzambe nanga soki nazangi bolingo nazangi Merci na bino nyonso bandi na ngai ne bande pe comme na ngai na suka nzambe ya pambola bino nyonso les belles dames ko bo santo ko moni ke vidéo oyo sepeli si ba kisi implice na mtu na yo ko aimer yango pe ko partager mo et ko sala nga bien mingi ko bo santo ko zala abonner na chaîne oyo avant obima et ko sala nga bien makasi ko bo santo ko ndanga na Tu Congo na Sepela TV. Merci na ba boss brothers, merci ne mtu landa kangai wala tokutani. À la prochaine, Tinate et Kominatina. Bye. Bonjour, na bino nyonso bozolanda ngai Stéphanie La Rose. Lelo na bino vraiment nouvellement quoi ya bien hâte qu'on a période de la fête, ba bonne année. Na bi ko bazo préparer na peso cadeau ni na peso maman cadeau ni papa ni cadeau ni. Donc lelo vraiment nouvellement quoi bien Sepela TV et Tiki Baby sauter le bikini ni toko Sepela biso nyonso ensemble les belles dames. Maman bozotalanga, papa bozotalanga. On a besoin qu'on puisse papa na yo cadeau, maman na yo cadeau, mwana na yo cadeau, koko na yo cadeau. Sepela TV et zawana pour na biso tunanga suka kitiamo na combien a comme si prix na combien c'est plati va vite na aucun de gauche na aucun de droite na télébino na 85 livres ya pamba et tunanga abonnement au cas où faut 85 livres et au ben ce que faut ce abonnement c'est plati va que le cause de la période ba fête na peu c'est bango na 85 livres et na ba c'est bango 4 mois ya ofele babi 4 mois ya ofele ya kolanda politique awa na kata Sepela TV sport awa na kata Sepela TV théâtre awa na kata Sepela TV bébé bazolela inge olingo tika de bavanda calme awa na kata Sepela TV dans Sepela TV biso nouvelle oya bien donc maman sombela papa pe sombela maman pour la biso nyonso to sepela